Shalom, shalom, shalom bien-aimé en Christ. Ngai wabino, papa Didier, ton ndeko Didier. Na lisusu na mabota na bino, epai bosili kovanda, pona komemela bino sango malamu, ndenge Yesu Masiya alobaki na biso to continue kaka koyeba kote ya sango na ye, pote libota na ye ebika. Ndeko merci oyo, yo osili koyeba kolanda deja ba video yo, nga naza kosala. Na nguya molimo santu, en tout cas, tika to pambwama ndeko na ngai pe continue koyeba ko partager pe maloba oyo yoza koyoka to pamboli nzambe na nyoso oyo aza kosala kati na biso. Kolo merci na ntango opesi biso lokumu ezonga mpa na yo nzambe na lola papa bolingo papa boboto kolo na oyo maloba okopesa biso tika tia solo ekoma epai ya bana na yo pe bayeba na kotia na misala simba mitema na biso na koloba oyo nyonso tokoloba ezala yo kati na biso molimo santu pote ya solo bimoni sama pole epai na bayini na biso te mosala eza kosalema pe bana na yo bakangwama papa topamboli tokomisio na nyonso oyo nyonso mabe elongwa mosika na ntango oyo oyo yo kimia nde ezala na biso direction ezala na maboko ya molimo santu pote nyonso ekokisama topamboli yo yawe na kombo na bino basato ya bule papa mwana pe mosungi molimo santu. Bien aimé, voilà, lelo en tout cas, na pesi bino bamote mingi, merci na nyonso, bino yoboza plus intéressé, na kati na maloba na nzambe, eza malamu pote, bibilo bina bisote, ba oyo, ba koika mpiko, tina suka, e ba kozwa couronne na bango, ya solo, na mokandai na Jacques 1:12, e robedi biso bongo, ndeko na ngai, tango toza kosala mosala na nzambe oyo, yo za koyeba ko partager, yo oyo zali koyeba ko intéresser bandeko pe na likambo oyo toza ko parler chaque fois na parole de Dieu. En tout cas nzambe akomona yo, nzambe akomona yo, libota na yo oyo boza ko sala tika te kolo Yesu azwa lokumu. Alors lelo toko parler sur la persévérance bien-aimé. Persévérance ezali moko oyo toki koloba eza fruit ya Saint-Esprit moko penza oyo bana na nzambe basengeli kozala na yango puisque mutu soki aza na persévérance te eza pasi mpo na ye avance akende akokisa objectif na ye yango teni tosolola makambo oyo etali persévérance na Galate 5 tolobi 22 tokokuta yango lokola comme étant patience po ezokende ka mwa moke avec patience moko ya bafruit ya Saint-Esprit. Donc la persévérance c'est aussi un des fruits du Saint-Esprit tokoki koassocie yango na patience. Alléluia. Alors tolobi persévérance bien aimé ezali action ya ko persévérer, c'est-à-dire qu'on résister, c'est aller jusqu'au bout malgré ba obstacle, ba danger, ba échec kokoki kozwa na kati na nzela oyo oza kotambola, eh bien okozwa ba échec ba difficulté mais okolemba te puisque kati na yo molimo ya nzambe ezali akosala molimo ya nzambe aza komimonisa makati na ye pote yo okende liboso pe olonga. Alléluia. Donc voilà, persévérance tolobi ke ezali action à ko persévérer pona to avancer na tina te to ba ko atteindre objectif na biso. Na moto balobi ke a reçu un ndeko yo suite à persévérance na ye a reçu elingo koloba nini ekoloba ke moto yo ti a reçu aleki na ba difficulté belé aleki na ba belé yango wana ti suka loka tchaki molende ndeko na ngai ayebi ko reçu azwi likambo yo azaki nango posa eza discipline monene oyo esengeli biso tozala na yango mpona ekopermettre biso tokende plus loin to sala makambo oyo nzambe akosepela na yango bien aimé. Eza très important bien aimé toyeba ke na makambo tosili kozala na yango na bitumbo tosili kozala na yango il faut tozala makasi toyika mpiko tokende kaka tokende nayebi ke monguna aza kotia bakale na ye me tokotikala bongo te puisque toyebi te nzambe akotika biso te alobi akozala na biso ti na suka puisque ye nde apesi biso mission wana apesi biso mission oyo toyeba koyeba kotambola kati na bolingo na ye yango bien aimé tozala molende
totika o esili kozala ba distraction za ya pamba pamba. Apôtre Paul alobi na biso na mokanda na Colossiens bien-aimé, alléluia. Na Colossiens 1:23 alobi na biso boye totangi na kota ya français. Alobi na biso il faut que nous restions fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile, afin de devenir saints, purs et sans reproche. Nous savons que ceux qui sont sauvés avant persévèrent dans la foi en l'évangile. Bien-aimé, tala makambo oyo apôtre Paul atalisi ba Colossiens. Abina bango esengeli tozala vraiment na kati na kovanda na maloba nzambe. Donc, malobo ils allaient fonder il y a inébranlable. Fonder, c'est-à-dire que oyo to yokap de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, que ye azali mona na nzambe, ye nde azali porte oyo que ça la te biso toujours to mona royaume de cieux. Et bien aimé makamone sengeli vanda la biso et vanda to vanda kati na yango. Mipepe koyiko ya ndenge na ndenge batu bakoya koyo bako critiquer Christ bakolo balo lengo basengeli mais lokola biso sito ndimela ye lokola mokonzi po mobikisi ndeko na ngai to yika mpiko to kanga makaka na yango na kati na kondima biso dans notre foi to yebi ke no Yesu Masia oui bien aimé azala moto mwindo azala mondele et to yebi te yenda kufela kibiso ne kulusu yango neza plus important ndeko na ngai to yika mpiko to kanga mana makomi wana pote tokomona bokonzi ya likolo kaka soki tokangami na makomi wana yango nde Yesu pe akozala na biso elongo. Alléluia. To se détourner na nyonso oyo distrait biso. Jacques 1 na verset nango ya 12 elobi na biso te ba oyo bakoyika mpiko bien-aimé o bakoyika mpiko tina suka ba o bako persévérer na kati na nzela o toza nango na l'évangélisation na koyeba ko passer message à Christ bato bakoyika mpiko bien-aimé o ba wana bakozwa aussi kozala couronne de vie oyo Yesu Masia ayebaki na ko promettre bana na ye. Yesu Masia prometaki biso biboyika mpiko boza kosala mosala mpunda te mais suka na yango na yebi te na kopesa bino oyo ya motuya bien-aimé ezali eloko oyo biso toza kotyango kaka te ke no tolingi tozwa couronne wana te posa na biso ezali ya kosalela Yesu Masia posa na biso ezali koyeba kovanda na kati na makomi na ye po te ya solo toluka bokonzi ya likolo me balobi ke soki toatendre bokonzi ya likolo wana Nzambe akoyeba kotala oyo biso tosali ezala lokola récompense lolenge toyebaki koyika mpiko kati na misala na ye bien-aimé eza eloko ya kitoko oyo biso tokosepela nango na 1 Timothée 4:16 bien-aimé tala makambo oyo ya kitoko lisusu kolo Yesu Masia alobeli biso na nzela na apôtre Paul wana zo koleba na Timothée oyo azalaki mwana molimo na ye alobi na ye ke ya solo kondima na biso eza l'assurance ya salut na biso to persévérer malgré ba pasi ba difficulté ba maladie ekoyela biso persécution ekoyela biso c'est-à-dire que bakoluka baboma biso pona parole oyo biso tokoyeba kotambwisa na mokili mobimba bakoluka basala biso soki ndenge nini bepreuve ya ndenge na ndenge bakozwa oyo sili kozala bana na biso bakokanga bango par exemple en otage baloba soki osali boye te tala makambo tokosala mwana na yo tala makambo tokosala famille na yo tomonaka yango ndeko na ngai tomonaka makambo nyonso tu wana ke tala boye boye soko meki omoni tokosala boye mais balobi toyika mpiko kaka faut ko persévérer puisque avec Christ il y a la vie bien-aimé ndeko na ngai totelema tozala bomoko kati na bolingo na Nzambe na yebi ke Nzambe akotika biso tobitu meza makasi mais nous devons continuer à persévérer dans la foi puisqu'avec Christ la victoire est certaine. Alléluia. Abi bato bakoyeba ko vivre na lolenge Yesu Masia aza koloba. Oh alléluia. Bakozala persécuté. Yesu Masia a fait rappeler biso abi ngai kutu nazali nzete o eza nano ya mai. Nzete ya mobesu. Mais tala makambo baza kosala ngai ebongo bino. Yango ya bifo tovanda kati na mabondeli. Tozala bato tokozala déterminé na mabondeli bien-aimé. Mabondeli o elemba te mais oya kafu kafu. Chaque fois nous devons être prêts Seigneur asimaka mitema na biso. Tango nyonso lamuki bien-aimé zala moto na mabondeli ozako bima bondela oza na musala to quelque part obi ke herbo ya prière koki même dans
na kati na yo na ina koloba hein okoki kobondela même pas ka boyebote ovandi bozo so na batu bozo kobondela kati na yo bien aimé il faut prier puisque l'ennemi est là pour na koyeba ko déranger bon na biso donc on continue à chaque fois na prier puisque la prière accompagne des choses merveilleuses na kati na mabondeli bien aimé o yaki akokangama ezo fungwama ya mabe o ezako ya liboso ezako longwa puisque ozako bondela ozako intercéder Nzambe azako sala ya minene bien aimé. Alléluia. Nzamba zo lokumu na o nyonso zali koyeba kosala kati na bomoi na biso. Alobi na biso ete soki to continue kaka na lire wana ekozala biso makasi to réjouir tango nyonso na kati na espérance tozala yango ke lobi tokomona ya minene lobi tokozala ba oyo Nzambe akopesa biso pe lokumu alobate bana na ngai botamboli na kati na bolingo na ngai bozwa oyo esengeli. Tous à la passion, na ba pasi na ba difficulté. Nzele za molaye, bien aimé, mais elonga ndezali. To persévérer kati na mabondeli, ndenge Romains 12 et le binabiso. Romains 12, étalisi biso terbi, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Donc, tous à la batu moko ya distraction te bien aimé. Tous à la makasi, tu dis que soki tolingi, to kende tina objectif na biso, esengeli na biso tozala bato oyo ya mabondeli tozala na mabondeli et puis tozala na persévérance yango tozenga tosolola lisolo oyo ya persévérance malamu lisusu malamu mpona koyeba kotelemisa ndeko moko oyo na ntango mpe asili kozwa mikakatano ya solo badifficulté eyeli ya vie baproblème eyeli ya vie. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Asili ko lembisa yo ndeko pote otala susu makama Kristo te yo no muto omesane ko yeba kote ya bato apembeni kuna bato bavanda kuna na se kote njili bien aimé ozaka courage wana ko yeba ko kende kote Lausanne na ba mboka pembeni wana osalaka oyo sini kozala évangélisation de porte à porte sala kango mais depuis un moment so lembi na yo bien aimé olembi pourquoi eza manœuvre ya monguna telema ndeko na ngai zala makasi persévérer na kati na mosala na yo Nzambe alingi to ikampiko kolo Yesu Masiya abit na kotika bino te na kozala na bino longo. Je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Alléluia. Tozala makasi ndeko na ngai na opesi bino exemple moko susu ya ndeko Paul oyo azalaki moko ayiki ko persécuter bana na Nzambe. Toyebi apôtre Paul malamu na misala oyo asalaki d'abord ya mabe oyiba koboma oyo bandimaki Yesu Masiya lokola mokonzi po mobikisi balabi moko ya mosala Nzambe oyo tobengi na kombo na Etienne tango akufaki babi apôtre Paul azalaki wana azalaki na komba Saul azalaki pembeni wana mais après Nzambe na nzela lokolo Yesu Masiya abe ko tia loboko pe ayeba ko changer camp tala makambo apôtre Paul asalaki balobi azali parmi ba oyo batambwisaki liloba ya Nzambe ndenge esengelaki pe partout akendaki asali ba voyage belebele lelo yo liloba na liloba na Nzambe emonani na miso na bato yo pe ndeko na ngai lokola ngai pe na yo tozali ko continuer kaka na mosala wana to persévérer ndenge apôtre Paul a persévéraki bafingaki ye batongaki balobaki nyonso bien aimé pona ye bafinga ye même kunki tala boy mais akipate akipango te puisque abi keza makambo mokili bafinga ye makambo esengeli kofinga mais akipate bakanga na ba prison to mona Nzambe asala intervention babimisa ye na prison bien aimé sans que ya solo ba chaîne na prison oyo bakanga na porte wana efungwama mais Nzambe abimisaki oya ye mwana. Alléluia. Nzambe azamalamu to tangi lisusu exemple ya ndeko na biso to bengi Noé o azali le patriarche des patriarches oyo asalati ya solo biso bana na ye to sila kozwa oyo sili kozala relève na tango mokili esilaki koyeba kokufa tobenge papa ya Sem ya Kam na Jafet. Noé oyo ya solo Nzambe apesaki mitindo totangi na Genèse 6 kobanda na 1 ti na 22 wana tokomona mitindo Nzambe azopesa epai na mombu na ye Noé lokola mokili ezalaki mabe esengelaki ya solo Nzambe aboma mokili aponaki Noé puisque ye abandaki kotambola lolenge Nzambe abandaki kosepela. Oh bien aimé tala makambo oyo Noé amonaki na ntango aza kosala oyo esili kozala
arche to bwato ya munene oyo nzambe apesaki ba dimension ba information nyonso esengelaki mpo basala Noé sur moi place azalaki ue bakoseka ye abitala mutu no neosala te akosala bwato na kati na zamba bwato mpenza munene neosala zamba ekebima ndenge nini. Donc voilà, donc mais ye ayebaki te nzambe onga naza kosambela akotika nga boye te ye nde moto akosala. Donc avec Dieu bien-aimé, il suffit seulement de faire un pas. Nous sommes dans la persévérance, dans la kati na likambo to siko zango debi ke monguna azali wana me biso toza ko persévérer. Po to ke elonga ezali kati na biso. Alléluia. Bien-aimé, yango wana na kotangi bino kaka exemple mibale wana ya ndeko Paul na ndeko Noé. Ba oyo bayikaki mpiko me suka na ngo tomonaki makambo oyo nzambe asalaki kati na bango. Ndeko na ngai eyape lokola ngai na yo toza kati na mokili oyo tokovanda na se na moi makambo ezebele makambo ya famille makambo mpe na bavoisin partout basusu baza kodécourage oyo babilika mwana deja ozokoka nango te pourquoi ozokontinue kaka. Topesa exemple moko susu ya biso eyala bamosusu bien aimé na kati na mboka Congo basala baprésente examen d'état 2 fois 3 fois azozwa te mais alembaki te bato babio mais yo tika no kaka te. Mais non, non, non. Le gars était déterminé à ça la kaka pour aller que nous faisons zoaka puisque à partir où on a eu diplôme na yoana et qu'on permettrait à ça la makamne baba ni na institut supérieur pourtant ça ba promettait que bourse mais non il faut ça la biso ba résultat mon quoi malamu joie diplôme na yo to kuluka couper ça au bourse. Donc pour lui c'est un objectif qu'il faut atteindre en gros mais malgré 3 fois puis ça pas si kotanga après na suko juté habité. Donc c'est que appliquer qui makambo esengelaki pona koyeba ko passer étape wana nyoso yango to ko solo la li solo yango mbang pe après na situation oyo ndenge ndeko asalaki ndenge pe bandeko mususu bandenge ba Noé basalaki ndenge ba Paul basalaki. Donc ezali la procédure esengi ka ozala na discipline bien aimé na komeka ko limbola yango mwa muke awa ke tant toujours qu'il na kati na likambo na projet moko zote ba ke non il faut to persévérer puisque osaka yomo peut-être ozo luka likambo wana bato bazé belé lokola bato bazé belé alors il faut zala parmi bato baza liboso ba les premiers ba ozaka ba baza premier alors il faut zala makasi soko za mwana classe et ça la makasi tanga kai tango sengelo tanga pote ozala ba résultat malamu soko za mutu commerce eh bien aimé yeba neni ko yeba ko répartir mbongo na yo ba bénéfice na yo ba mbongo sengelo somba marchandise oza ko répartir yango comme il faut. Donc mutu nyonso soko zo ngozo succès na likambo eh bien il faut ozwa oyo tozo ko benga ozala plutôt na persévérance zala na molende zala passion plus que suka nango iko futa c'est plus que zo tabo dans la ba norme ya malamu oyo esengeli bien aimé. Alléluia. Nzamati kakabana na yete persévérance bien aimé et ko mema yo na ma dimension moko comprendre même na yo moko na ba expérience personnelle oyo koyeba ko gagner et ko zala encore plus avantagé na ba projet mususu oyo koyiko sala puisque oso sali likambo wi ke no au côté zala raboy. Donc ma problème ko yela yo après o ko comprendre que no te oyo ici na passa na yango na yebi ke no ça passera. Ou peut-être ceux qui écoutaient que peut-être 3 mois pour passer na yango mais le coup là aussi joie connaissance nango aussi yebe ba tactique pe ba stratégie ni ko ko adopter et ben yango pe ko ba kusala kati na yango pe olonga na makambo oyo esengeli le lenge mo pe bien aimé oyo makambo tali mboka na biso Congo puisque chaque fois nazotala ba message na ngai na lingi chaque fois na associé ngo na mboka puisque mission et pesa meli biso bien aimé toyeba ko talisa bandeko le lenge to sala pote toyeba ko libérer mboka na biso na kati exemple ya mboka na biso Congo et na bike monguna asi ko chaba stratégie na ye biso sikoyo en tant que bana oyo ba ponami ba oyo ya solo to bengi bango ba 300 guerriers ba warrior to sengi to zala molende to sengi to ba ko étudier pe to tala ba faiblesse monguna ni na siko za na yango po te to ba ko persécuter to ba ko éliminer na nzela na biso bien mais sengi ka to sala confrontation comme ça faciale corps à corps te mutu mususu ko longa e kaka na musika à partir ya makambo yozo ko sala ya ko banobanga mutu akomi boy
ndenge oza s'organiser okomona ke musika kaka bandi kobanga soki biso bakongolais tobandi s'organiser ndenge na soki ndeko landi video nauti koloba wana deba on a parlé sur ndenge nini totelema mpona kovite mabe liboso na biso totelema mpona tolongola mabe oyo ezosala ke tosalamaka malamu mpo tolibere mboka na biso toparle sur plus bafruit ya mabe oyo biso toza na yango esengeli tolongola landa yango nano olandi te eza malamu bien aimé eza nyonso kaka bamakambo oyo esala te biso bana na nzambe tozala molende na ntango nyonso mpo te tolonga bitumba oyo tosili kozala na yango tozoparle sur la persévérance ndeko na ngai persévérance ndenge tolobi ke eza kopesa biso makasi mpona toyeba koaplike bastratégie nino esengeli mpo te tozala balongi na ntango nyonso totangaki Jacques 1:12 ndenge etalisi biso couronne oyo esengeli tozala na yango mais totali mpe na Apocalypse 3:5 oyo nzambe na biso akotika biso te Nkolo Yesu Masiya aza toujours na biso bien aimé na Apocalypse 3 na verset nango 5 alobi na biso boye haleluya na tangi penza na lombango na lokota français alobi na biso boye alobi celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Bien-aimé, talam na kamusoki toiki mpiko kati na kondima maloba na nzambe pe ya solo tuzo kwa asosiango na mboka na biso soki toiki mpiko puisque nzambe Nkolo Yesu Masiya ayibi ete mboka wana ya biso eza malmene mboka wana ya biso ese koti ya solo banguna aza na posa te ezala libéré yango atelemisi 300 guerriers na ye na commandement ya Gédéon oyo azali leader spirituel invisible azali koyeba kosala kati na bana na nzambe mpo te totelema bomoko toyeba kolibere mboka na biso nzambe alobi na biso awa na passage oyo totangi Nkolo Yesu Masiya atalisi biso ayebi ke akoefase oh alleluya akoefase kombo na biso te na livre ya vie akokonfese yango liboso ya papa akoyeba mpe liboso ya baange te oyo mwana oyo aza ya ngai ndeko oyo azali ya ngai mpo asaleli ngai ntina suka ayikaki mpiko bien aimé toyika mpiko ntina suka meme makambo oyo nyonso projet oyo esili kozala projet personnel yika mpiko ntina suka okozwa oyo ya yo elonga okozwa puisque oza kondimela de le départ fondation na yo eloko eza très important puisque d'abord base na yo ya foi na yo ya kondima na yo eza ya Christ oyo andimaki kokufa na ekulusu mpo na yo oyo apesa elonga andimaki ya koma mokufi yo koma moto oyo aza na pema mpe aza kovivre vie ya kitoko na kondimela Yesu Masiya bien aimé yango wana ezosala te yo ozala molongi yango Christ alobi nakoefase kombo na yo te na livre de vie epuis nakopresente yo epai ya papa na miso ya baange ke oyo papa azali yanga asalelaki ngai halleluya. Dans Apocalypse 3, na 21, bien aimé, totangi lisusu, alobi na biso na 21, alobi, c'est lui qui vaincra encore, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Lokola Nkolo Yesu Masiya asa longa, alobi te ye asa zwa part, avanda na trône na ye, et avanda pembeni na papa alobi biso pe ndeko na ngai yo pe lokola soki olongi Yesu Masiya akozala na yo pembeni akovandisa yo pembeni ya kiti ya bokonzi na ye haleluya bien aimé tala bavantage tala esengo kosalela Yesu Masiya esengeli tozala na yango bato moko oyo tokolemba te malgré baza kosala biso soki nini même makambo mboka na biso Congo bien aimé atako baza kosala ba nini bakoti ba grande puissance ba yeye na sima biso toyika kaka mpiko puisque moto oyo aza na sima na biso azali oyo asala mokili oyo alléluia moto oyo tobenge Elohim le Dieu créateur des cieux de la terre de l'univers visible et invisible na mokili ya likolo na se na oyo mokili emonanaka te na makambo emonanaka te oyo emonanaka na oyo emonanaka te ye nde azali mokonzi na yango tala makambo bien aimé voilà makambo esengeli biso to se basé na yango nzambe akotika biso te akozala na biso problème eza nini tozala distrait te bien aimé
tozala lokola bato bakokima mbango lobi nango apôtre Paul oza lokola coureur ozokima mbango ozotala objectif na yo nini objectif na ngai ezali te en tout cas nazwa diplôme na ngai examen d'état objectif na ngai eza nini bien aimé objectif na ngai te nalingi so nazala shege te nalingi nazala mwana nzambe ya solo nazala moto akobanda kosala prédication partout moto akosala akoévangéliser bato na kati na mboka na biso Congo partout ailleurs nakozala grand évangéliste objectif na ngai yango wana objectif na ngai eza nini objectif na ngai nazala intercesseur to intercesseuse ya makasi okolo amona tia solo na kosalela na bosolo na intercéder pour na malade na pour na ba malade na intercéder pour na mboka Congo na bato oyo basali nano dépouillement te na kati na motema pe na libanda na intercéder bato wana bayeba kopusana epai na kolo masiya ayamba bango po te ya solo enlèvement ntango ekoya bazala elongo balobi te ya solo nzambe akotala mitema bato wana nzambe azotala misala bato wana mpe akotika bango te na nzela na mwana Yesu masiya bien-aimé soki toyiki mpiko elonga ezali kola aza na posa te tokoma tina suka alobi na biso to persévérer toujours persévérons dans la foi et nous serons des grands vainqueurs ezali esengo papa kozwa décision personnelle lelo ndenge oza koyoka maloba oyo zwa décision ke banda lelo ngai nalingi kopersévérer na situation oyo oza koyela ngai nakozala na makanisi ya mabe te nayebi te nzambe akozala na ngai oyo bandoki bakoya bakosala neti bafene ngai akotia na motu ke okokokana eloko ozosala te te bien-aimé fondation ndenge Christ alobi na biso ye aza fondation c'est-à-dire que ndako na yo lokola osala ngo na babrike osala babeton oyo eza liloba na nzambe evanda na se evanda liloba na lobi te oza mutu kasi oza mokila te bien-aimé c'est comme ça que Jésus a vaincu l'ennemi après avoir fait le jeûne de 40 jours et 40 nuits ntango monguna azobi ne liboye o transformer mapa oyo mabango oyo koma mapa ye pala ebisi te okoki kobeta oyo esili kozala makambo oyo ezanga ntina te liboso nanga puisque nzambe eloko na eloko eza na ntango nango oyo ozoloba wana nakoki kosala yango te puisque nakobuka mibeko na nzambe alleluya kolo Yesu masiya ayebaki na kozongisela ye réponse oyo esengelaki nzambe aza nzambe bien-aimé tozala makasi na nyonso tika te ya solo ntango oyo ezwama na biso oyo ya solo toza koluka elongela nkolo nzamba mona biso kolo Yesu masiya tika biso te yango tosuki awa toko continuer susu na video mususu pona ko parler susu continuité ya ko persévérer wana tokolobela makambo nini oyo esengeli po te tozala makasi alleluya merci kimia na Yesu ezala na bino